J'espère que nos amis Malamu nazomona bino boye kama mebele nayebi te soki basection nyonso ya parti bazali wana na ndimi te nayoki ke bolobi ke bozali malamu. Tout d'abord nalingi na souhaiter bon anniversaire pendant 20 ans ya lingoma na biso. Le 30 septembre, les années, on a passé à Kobi, à Kobi, à Kobi adulte. Bonjour papa. Et comme on va peut-être nos années panaméricaines, voilà, puis les années souvenirs, on a 1930 septembre 1998. So bandaki na baninga kususu namonaki ke mboka ezalaki kokende na nzela ya mabe ntango ba-AFDL bakotaki na mboka na biso kobosela te esika toluti oyeba lisusu na mboka na biso bapaya bakotaki tokomaki baumbu na bato ya AFDL. Population azokoka koloba lisusu te bandeko na biso bakomaki na boloko na ciel ouvert baparti politique ezosala mpe lisusu te tokomaki na situation ya mabe na kati na mboka na biso tina nini bolokaki ke nalisidaki na pota na zamba kosimba banduki mpona kolibere peuple na biso e napesaki nkombo ya mouvement ya libération ya Congo. Mouvement ya libération ya Congo ezali parce que natiaki nkombo wana mpona situation eza na mboka na biso eselengelaki ke kolibere po tolibere peuple na biso libere peuple na boumbu oyo tozalaki nango boumbu oyo ba-AFDL batiaki bandi kokosa biso kotia biso na kati kokanga bato kilikili moto aloba te kopesa baparti politique bahomme politique basala mosala kotia bacode ba 032 mpona baregion moko nyonso wana esalaki ke ngai namonaki tokopa na boye te bato ya FDL bakomi okola biso boye te yango nde okokaki ke tosimaki manduki na baninga mosusu tomotaki arme ya monene nde toyei koconquérir nord ya Congo mobimba ntango toyei kokunda durant mbula mitano communauté internationale baye kobenga biso balobi non fo totika bitumba toyokana biso nde bango toyebi bitumba te mais so balingi koyokana ifo ezala na nzela oyo tolingi démocratie ezonga na mboka na biso état de droit ezonga na mboka na biso il faut que mokonzi ya mboka abima à travers Maponami et non pas Denge Bautaki Kosala pour imposer biso mokonzi niveau ya mboka. C'est comme ça que Potaki na Lusaka na demande ya président Chiluba na Zambie. Tosololi à l'Obidon, Nations Unies a organisé accord de paix qui mieux dans la carte d'Amboka
est-ce que yo même bandimi na bino na zo kunda pa la libération du peuple du Congo talingi que peuple du Congo a la libre soki bato ya Kinshasa bandimi pe que tozonga la démocratie, c'est-à-dire le respect des droits de l'homme. Motodio, ça concerne la manifestation. Parti politique, ils sont dans l'amboka. Donc, quand on a une élection, on a un problème. Donc, s'il y a tout rapport à Lusaka, après, au moment où il y a rapport à Lusaka, tous les gens qui ont attaqué dans l'amboka, malgré que nous avons fait un bitumé, parce que comment ils m'ont dit qu'il y a un pas d'attaquer. Donc, accord de Lusaka a signaté, mais bon, qui que Bandaka paye pour y aller dans le Rwanda. Et après Bandaka, il fallait toujours à Kinshasa. Mais, dans le temps de Rwanda, et là, comme on voyait, pour troubler les alliés du roi, il y a le roi Désiré Kabila. Tant aussi que et là, on a eu au Salama, et il y a même si ils sont nombreux, c'est la non. Bon, continuité, parce que tout ça qui est vraiment potable. Donc, comment il y a 80 km à Bandaka. Donc, tout ça qui est à niveau à Bolomba. Ça va pas te dire, moi, Équateur, Moké, donc comment il y a niveau à Bolomba, tout ça potable là-bas, tout ça qui est potable. Donc, comment il y a niveau à Bolomba, mais comment qui cozinga pensa Bandaka, il fallait quoi. Ça, c'est sûr. Parce que déjà, tout le monde qui a un mouvement, il y a cozinga Bandaka, il fallait qu'il Salama. Mais, tant qu'on y voit, il y a Laurent Désiré, il faut Salama. Mamboka Moussoucha, il banda, il faut sa mission, il faut sa raison, c'est là, non. Autant que la mission soutient, il y a total, non, il y a l'opportunité, on sait la part de bon ça école. La vie au Congo, ok? Mais c'est pas la mission bâtie dans le temple là. Parce que la bâtie dans le temple là, notre c'est la nan. Pareil, pour désigner Joseph Kabila dans le niveau à Kinshasa. Mais si le comité transnational avec Sibiso, le Vito et Nation City, que le Basikoyo, Andorre et Lusaka, volé au Tobengi, il y a dialogue inter-congolais. Et si il y a dialogue inter-congolais, tu dis que Yokana, on a réunification, il y a Mboka et Salama, réunification, il y a pas soldats, il y a armée, réunification, il y a pas administration, il y a police, service, Mboka et Zonga Moko. Mais il fallait que tu aies la psychologie, comment tu peux école. Tu vois que sur la mécanicité, Zalaki est belé. Pour ça, la mission était dans la Zalaki que tous les présidents Moko, deux vice-présidents, et puis chaque année, tous ça la votation, Moko a commis président, Moussou Sazongi vice-président, ainsi de suite. Mais après, Masolo est belé, tu vois que non, ça va. Tous le président Moko, et puis il va vice-président, mais donc il dit que décision nous surtout. Il faut que nous soyons et si Kaboko, tout le monde a l'équipe de l'Inate, il faut y avoir des décisions, il y a beaucoup de gens qui ont piscat et écossal. Un piscat et écossal, donc il y a une transition de la décision histoire de transition, élection en 2006 et écossal, et pour éviter la condition d'Idi, élection en 2006 c'est Salami, donc il y a une que tu gagnes comme élection. Il y a bateau mingi, il savait pas tout le gars chaque fois, mais même j'accepte l'inacceptable. J'accepte l'inacceptable. Voilà, dans le consul qui pour le baron, même à Teki, va quoi d'ailleurs, même à Teki va élection. Même à ça, est-ce que le peuple a besoin de le battre la devise de la mission Nanzam et le mot Tokolonga? Vous voyez bien, est-ce que le peuple a besoin de payer par Christ ou est-ce que, vous voyez l'histoire, il y a Salomon, roi Salomon? Vous voyez bien, l'histoire, il y a roi Salomon. Ezalaki, ma maman mi parlait, Bazalaki Koué la moine, vous voyez bien, c'est quoi,
ntango lokola bozali kowenga mwana ngai na kosenga akata mwana wana na mibale comme ça nazwi ndambo napesi mama moko nazwi ndambo mosusu napesi mama mosusu olandi tikoye mama moko auti alobi nono kosala bongo te soki ezali boye zwa mwana apesa na mama mosusu wana nde Salomon alobi non puisque ezali boye nayebi ke yo nde oza mama ya mwana wana oyebi parole de Dieu sikoyo Attends, en 2006, toyebi que tolongaki makonami niveau ya élection présidentielle. Mais monguna aye kokosa biso, aye koloba no ye moto azwaki. Bitumba eyo kobima wana. Problème, tant on a dit que j'ai accepté l'inacceptable. C'est-à-dire que naïbaki que soki. Naïb dit ça la population non, tokoki comme du matin, que bakosa ba élection. Batoyo, bakotele biso, bavoie na biso, balinga ki basili, ça fait baboma ba Congolais épelé. Yo na baki que ngana limité, que nga koma mokonzi, likolo ya makila ya bandeko na ngai bakufa épelé, parce que Tina nini boyokaka que dans le Bible, j'ai accepté l'inacceptable, c'est-à-dire que na boy ba boma bandeko nangai ba maman batata nangai pour na pouvoir. Mais na yeba ki que à tout ça la paix et l'autre mon côté na pouvoir pour yo a suivre dans le la population va vivre dans des conditions difficiles. L'intérieur, il y a beaucoup de gens qui sont couffés. Qui s'y fait, ils arrivent à l'hôpital. Pour la toute la moussalate, na yo kakate pe na yo kite société ya sika oyo aye ko investir et ko pesa ba de comme ça la préserver. Makasi ni boya mboka courant pe la mboka ezalaka te apa tombe apa commune
à tomber, au bout d'un mois, courant mon cœur, peut-être il mettait mal courant exact. Ça fait bout la Sikoyo, Zomi, la Misato depuis 2006. Tout le Sikoyo. 13 ans, Moula, Zomi, la Misato. Azali Bango Moko, Azali Kokamboka, Bango Moko. Nous avons un résultat, c'est que et l'autre on dit du bassin, il n'y a pas d'importe et pas la peuple. Et l'autre on côté là, et on l'a fait. Mais ma pote ici, les misères, des sous la boca, pillage, c'est pour ça la manamboka. Le niveau Mokoboyo, ezali soni même niveau ya libanda, ce qu'on t'a dit comme la boka la biso. Parce que, nous surtout, économie, au lieu de tambola, et matin, tout ça m'a belé, tout ça m'a maille, tout ça m'a minerai, nyoso. Mais les lots, minerai, voilà, nyoso tout, toujours moi, mon mango, et tout ça, ça fait ma population, et tout ça, ça fait beaucoup de temps. Mais et tout ça, ça fait un individu alors. Tina nini sengeli sikoyo, nalobaki epe nalingi na féliciter mobilisation. Il y a MLC niveau il y a Kinshasa na na mobilisation wana MLC a sali mingi pour comme à niveau wana. Mais mobilisation les alliés état moko. Sikoyo tozo bongisa makonami na niveau ya mboka. Mais dès la bataille dans le baki, mokolo ya poso o eleki, makonami na denge nanga, seni azo bongsango lelo, sous ordre ya gouvernement bien sûr. Organisateur que ye nanga, azo sa deko mutu de lobi non, il y a d'autres instructions. D'autres instructions pour que abongisa, wana moto na bango ba podi wana, azwa alonga azwa na kati na makonami. Et on te le dit que peuple, il faut qu'on pense à la tête. Et puis nous avons le cadre, il y a MLC. Puis dans le cadre MLC, vous avez la chance que vous avez un Mokonzi Oyo, il y a Nicolo, il y a Ligomba, il y a Zoloba directement dans ma cadre. À éviter ceux qui n'ont pas Ligomba, vous souhaitez ça, ma cadre, madame Messikoyo, vous la zone, il a ça quitté. Donc là, vous avez dit coup, et ma moutaki contre Bisso, contre Ngaï. Wana zalate na mboka mais sikoyo kwa nazali na kubanda koloba sikoyo tango nyonso ezala na Kinshasa ezala na province na kwa kosolola na bino sona sisi na bino nazokota na misala nazokota pe na bako ya Bushimai na koloba ko iseka chika sikoyo il faut population à cadre MLC. Quand vous avez besoin de la bande pour la ville, dans la bande zéla la ville, dans la quartier, dans la commune. Vous avez dit que pour la fois gagner la carte de la bande pour la ville, on s'en a trouvé à Koloba. Donc après les ambitions de la Congolais, c'est-à-dire que mon colo y a Congo et ça à Congolais. Ok? Nous sommes des deux à Colo y a beaucoup d'ambition. Je dis si Colo. Motoyo asimbi eloko aza mokolo ya esika ce qui a sépélité mais il faut attendre ma père le batangai na sépélité nazali komona que la population na bino babiso bazali kofanda nie kwa na nini. Peuple nde aza mokolo ya mboka amoni ke balingi bakosa ye
oyo etali maponami na kati na mboka na biso. Constitution elobi que soki peuple eza na droit ya peuple soki alingi aloba il faut akoma epai ya bakonzi ya province aprévenir bango tala biso lingo baboye to association boye tokotambola lelo tozoyebisa bino tozoprévenir bino. Donc moyen ezali tolobi te tokosala biloko na kati na anarchie tokolanda mibeko ya l'État na kimia. Mais il faut totelema biso nyonso to batala boye sikoyo tokotelema mokolo boye tokotambola mpona toyebisa bino ke makambo ya machine à voter tolingi yango te, makambo ya baliste électorale oyo ya lukuta wana mpe tolingi yango te. Natunaki na mokolo wana na population est-ce que bondimi kotambola bondimaki bolobi wi toza te ya kotambola kotambola wana ezali te mpona kosepelisa Jean-Pierre Bemba non ngai nazomona mosika soki totamboli te soki totelemi te soki tofongoli miso te lobi ekozala lokola lelo lisusu. Or que biso tolingi changement ekota na kati na mboka na biso. Nanga na bato ya gouvernement wana na pouvoir bazokosa biso. Machine à voter wana ezali machine oyo babongisi mpona tricherie ezala lisusu monene. Na baliste électorale boki ke batie 10 millions zomi. Il y a des faux électeurs. Pourquoi? Parce que basali bongo wana bayi bakopesa bafictif wana baloba tika bafictif wana nde bavote motolo bango oyo badesigné wana. Puisque bayebi que soki toke na maponami oyo ya solo moto wana akozwa bavoi te akoki kozwa bavoi te yango babongisi 10 millions wana millions zongi ya bavoi bakosa sikoyo baloba ano botali bavote ye kasi toza na 40 millions d'électeurs 40 millions tuku mine sikoyo soko ozwi 10 millions zomi ça fait 25%. Tuku mibale na mitano pourcentage. Ça veut dire que moto wana ataba voté yete akopesa ye 25%. Bakopesa ye na suka ya vote tuku na misato na mitano pardon ba vote d'office. C'est ça eloko yo eza koya. Eloko nde azobongisa nde ya boyo. Tricherie ya moderne nde ya boyo. Sikoyo peuple soki totelemi tolobi te tofandi boye tozotala mpo kaka boye. Ça veut dire que ton dimi est là pour alors. Mais ceux qui t'ont dimité, ceux qui t'ont beau est là pour alors. Si quand tu penses à la vie, toi, il y a un CNI, il y a un gouvernement, toi, il y a une communauté internationale. Que est là pour alors ton limité. Donc, pour ça, la limite, il faut que ça aille. Ceux qui et maintenant, ici, il faut que les années qui sacrifient tout ça la fois là et qu'on a biso. Ceux qui peuple a dit que ça la sacrifice c'était pas le mot canaillé. Mais alors on l'ingi que mboka wana etambola ndenge nini. Bien sûr biso nyo surtout tout ça la carte dans le sapo, tout le sapo la on zambe a tout la biso la carte na pasi. Mais biso moko et là qu'on nini tozali ko sala
mpona tobongisa mboka na biso toluka biso moko solution mpona mboka na biso eloko nini tosala nzambe akotuna biso bino moko bozosala nini olingi nasala nyonso ngai nzambe nasala nyonso mpona bino me bino moko bozosala nini mpona ekolo na bino ekabola donc oui tokokontinue kobondela nzambe amola biso na pasi na kati na ekolo na biso mais il faut aussi que peuple yo moko yeba ke nzambe akotuna biso mais yo moko osali nini mpona kobongisa mpe kobima na pasi na kati na ekolo na yo alors esi bino boye nasengi na opposition mobimba bakutana bayokana lelo tolobi parce que baréunion ezalaki mingi mpona kotala bamembre ya conseil de sécurité bakomaki lobi ifale basangana mpa bayokana mpona liloba moko seni mpe aye kokosa bango mpe alingi amona bango mais à partir ya lelo lobi mpo ilandi bakutana babimisa date oyo biso nyonso peuple mobimba na Congo mobimba na nzela ya kimia parce que balobaka pacifiquement conformément ya mibeko ya leta tokotinda koyebisa tala mokolo tozali kotambola biso nyonso peuple mokolo boye autorité ayebi akokamata badisposition mpona koboma bato te akokamata badisposition mpona kosécuriser population ezali mibeko ya leta ifo nyonso biso nyonso totambola ewana ayebisi bandeko batata bamama heure ya kofungola biso heure ya kotelema nde yango oyo etobongama mpona kosala sacrifice mpona mboka na biso lobi soki boye te lelo tozali mokolo nini tozali le 6 octobre kokoloba bemba ndeko na biso alobelaki biso lisusu soki totelemi te lobi bakoya kokosa biso na kati na maponami e vi na biso ekobonga te donc ntango bokozonga bokoyebisa oyo message na pesi ekomela bandeko na ngai nyonso niveau ya Kinshasa na intérieur mpe ya mboka tobongama mpona marche ya monene oyo nano mokili oyo emona te c'est-à-dire que marche oyo esika baimage batelevizio ya bapaya bakoloba eloko nini ezali kosalama kuna na Kinshasa na mboka Congo eloko jamais na vie oyo tomona baimage que ville mobimba 10 millions zomi ya bato batelemi pacifiquement na balabala et balobi non na machine à voter balobi non ya ba liste frauduleuse nde eloko oyo tozali kosenga sikoyo tobongama mot d'ordre ekoya kopesama mokolo wana biso nyonso tu totelemi na balabala mpona kolakisa toboyi machine à voter toboyi baliste électorale wana wana pe ekoya mokolo yango pe ekoya
MLC ezali lingomba monene. Donc la boyoka qui peut bomonaki tozali le premier parti lingomba oya liboso na classe de la liste ya seni oye pesi ba candidat ya koleka ba parti nyonso ezali MLC. La bande boyebi yako. Malgré que Matisi ba frère pour ba candidat basali no sona régime basali pour régime gouvernement basali matomana ko pas décourager bateau ba futa mais MLC za lingoma monene et fouti pour la candidat nyon surtout mais comme parti oya liboso pour na kokia ba candidat bipa nyonso na mboka mobimba. Député national provincial. Sikoyo, niveau ya opposition, dans la stratégie, il y a koyo kana liboso pas na programme. Autolobi programme ya coalition. Soki toyokani bakalina nyonso tout bayokani pour la programme ya coalition, condition nini biso to soutenir mutu moko. Après de to komba na solution oyo, comment to soutenir Motoana pour que ceux qui a côté aillent par Kobongsa Sikoyo Mboka pour que nous soyons normal et ma bêtise oyo batona basali baseli na bananga ko bimela bato mosusu basa na ba candidat to ya ko longola ba situation wana pour la toujours la situation ya normale ozola na ngai de Sikoyo Natango wana soki bien sûr totiki makambo ba parti na voter na ba liste ba faux et fictif wana ya ba faux électeurs de to comme na étape wana mais to commune na place wana tête place siko ezali que MLC il faut au niveau national ezala parti ya liboso o ya mobilisation. C'est-à-dire que le cadre, il faut le comité Nyoso, la cellule Nyoso, tout y a MLC, la commune Nyoso. Recrutement, il faut que c'est ça. Recrutement, il y a un cadre. Recrutement, il y a un partisan à Bisso. Un combattant à Bisso. Il faut qu'il y ait un ébélé. Quand on a zali comme on dit à partir à zali ko Benissa réunion mais il faut au moins dans le bis samedi réunion et zali tozana 24 communes ce qui chaque commune a eu 100 cadres kama même kama moko. Est-ce que vous monitez que vous allez bérer? Est-ce que vous allez même mingiter? Est-ce que vous monitez que vous allez bérer? Mais la partie, nous sommes Mokili, Mobimba, et tant que la catégorie des partis. Parti, Zali, et là, il y a volonté à moto. Et Zali, Bolingo, le moto, ça, on a parti politique d'ailleurs, Makanisi, il y a parti politique, n'a pas de dirigeant d'ailleurs. C'est-à-dire qu'il faut qu'on va ébérer. Il faut poser à la naissance, il y a militantisme. Mboka et Bongaka. Ce qui militantisme, c'est-à-dire que la population a commis dans Mayele, il y a que diriger peut avenir, il y a Mboka Naye. Aïbi, sans participation, il y a population. Pour l'amélioration, il y a vie, il y a amélioration, il y a vie, il y a population. Sans ce militantisme, c'est ça. Bien sûr, tu as dit que c'est une équipe de football. Maintenant, surtout, à soutenir l'équipe de football. Pour si quand ils sont une équipe est bêtise, mais à côté, quand mon collègue a une gâteau à poisson, à Tikinda, à Tikotara, pour soutenir l'équipe d'ailleurs, ils ont pour monter. C'est quand il y a un parti politique qui a fait une dengue moko. C'est-à-dire qu'on a dit si mal à parti. Sauf qu'il est parti à l'obéi, si quand il y a un posa dans un bino. Pour la totale, il faut que des pays pour soutenir le parti.
Parce que ceux qui ont la cité que tous alliés est belé. Mais le gouvernement a conseillé qu'à plus soit de toute manière, Bazolo, va même voter la même. Ceux qui vont salir manifestation, va taper, va toper, va y accater. Vous savez comment Bazar pour organiser ça? Or, les amis, le Kouta, n'a limité que les lots, population a se pris dans mon salaire, il y a gouvernement, dans le régime, Koyo. Ceux qui ont sali sondage, est-ce que vraiment population mobimba na Kinshasa bandimi mosala oyo régime na gouvernement oyo basali? Kasi peuple oya boy wana peuple wana oya boy oya limité oya sepelité na mosala gouvernement asali kasi peuple Dozali wapi, bomi lakisa, bomi mona. Tolingi to mona bino, nalingi to bomi lakisa. Ceux qui ont mis lakicité, vie et conscience. Il faut tous appeler pour le bateau to boy, mamisa to boy. Tolingi lisusu, gestion yamboka wana boy, na modèle wana te. Ceux qui ont l'obité, ça veut dire que papa Yabazou, que toujours c'est fait dans le gouvernement. Ça veut dire que le gouvernement fait bazo c'est capiche par bien peuple à copé. Avant d'aller Nakaboye, le coup la mémé, le coup la tabac. Et donc le coup pour les atteindre, mais ceux qui ont télémis. Le coup a dit que le peuple a sécurité. N'a pas de décor, il y a qui a manga wana. Mais ceux qui population, il y a qui a manga, ceux qui ont dans la manifestation. Totalement. Mais je crois que ça signale le modèle de notre type de la banque Pabaloba, Botika Bozoba, voilà. Mais ce qui est salamité. Alors, l'hôpital a collé la paix, hein. Et cause la caca, dès le mot qu'on peut dans une sabino, et cause la pire que les lots. En tout cas, d'ici peu, Mikolo ego pestama et veille toko lobatiko et toko telema. Toko laksa, degré d'abisso, il y a militantisme, ontolobi, degré, il y a protestation contre machine à voter, ma ponami, il y a lukuta, seni azome mabiso. Mais ceux qui te l'ont voyez que le gouvernement a posé Kabiso et puis il faut mawa mingi pour la biso. À ce moment-là, tout dit qu'à commis les laïbans Nzambe, pour qu'à Nzambe a posé la nuit sur la biso, Nzambe yé moko à Kolobame et l'on nini yomoko osali poana kobongisa ekolo na yo. Et l'on nini yo moko osali. Donc, voilà Pesabino, Mituna Zomi, Bazana Mituna Moke, na lingina lobaboy, na sengi que mobilisation est continuée na MLC. Mobilisation na ba quartier surtout commune surtout. Donc, on a ébélé. Par cadre restructuration de la partie est continué comme ça là-bas. Par cadre on les mis pas que ton boy bango. Moto peut-être à cause de la maladie, moto à la souci, moto à la préoccupation mon sous. Direction, il y a quartier, il y a commune. Et si là-bas que ça va dans il y a pas ton sous plus déterminé. Alors, parce que voilà, par contre, na biso na kati na molongo ya MSC, mais naza na posa na bato yo baza déterminé. Moi, bazali debout. Moi, bazo banga te baza na posa ekolo na bango. Et telema. Soki lobby.
tukumi bale. Ce qui n'a le baka madame Natika na photo na famille na bana matabezo et la Congo et Talingaïté. Mais est-ce que les autres là qui te voient un moins changement moqué na 2003 la carte na mboka la biso? La sali ba sacrifice. La sali ba sacrifice et belé malgré ba moyen nyoso na zalaki nango. La sali ba sacrifice pour la école na gai. Il faut toyer ba biso nyoso tout. Comme ça la paix ba sacrifice koye ba comme ça ba sacrifice pour la école na biso. Ce qui bolingi que lobby école na biso est tapola. Toyokani? Madame, na banza na lobby mwa mingi, na lingi siko enatika pe bino, maloba pe mke ata mituna zomi boye, na yeba ko pesa bino pe ni yano soki mituna ezali. Soki mituna ezali te pe na tiki bino, bon continuer réunion na bino comme ça, par contre il y a parti bon ça va rapport sur ici pour ici par réunion. Est-ce que mituna yali? On a dit à Kimia, on va calmement, moko na moko aïba koloba. Nazoko na bino na caméra. Naina mon appel. Namoni de komoko toyokana ofanaye. Namoni de komoko alati lokola sango yewana. Merci papa. Papa le balanga zalika ngabo papa. Mokolo wana tokopima na balabala. Tokende wapi pour kotika memo na biso place nini auto kosala sitting na biso papa. Ya mwana na ndangina na tuna papa pour elisa biso. Merci. OK. Wana toyokana makelele toyokana. Et là on a ekoye banata ko opposition bakutani bango nyonso basangani bayokani na bakonzi ya ville balobi bon tokotambola kouta esika boye kokoma esika boye totika mokala na biso ekoye bana mais tokobesa tronçon batrajet nyonso tout lokola comme toyokani ntango koyokana na bato ya bakonzi oyo ya ville mais ekoye bana. Allez-y. Merci papa. Comme on a gagné Wembe, Bondele Joseph, nazalaka na commune ya Maluku. Na commune ya Maluku, ezali commune oyo tonganda kola yo, oyo ba belisa. Mais bato oyo bo pesi bango responsabilité la commune ya Maluku, bazali ko banga kotelemisa moto. Alors na yango nazali ko lobaete Maluku bonuka est responsable dynamique. Oyo koki kotambisa école Maluku. OK. Toyokana. Gerengo. Soko zali koyoka ngai. Na esi na ebisio makambo oya ba commune nyonso évaluation. Oyebisa ngai poso elekaki koza ko travailler pour sala. Ti siko nazo c'est la résultat qui est ici réunion koyo. Bato ya misala bazo c'est la main dans bougement ici on a le la paix bango. La caution de l'on a ina je suis dans ma caméra la wana. Toyokani. Merci. Question en Après ça, élection
Nazo yoka maman te, nazo yoka maman te. Tosengi kimia kimia. Fandani nazo yoka maman te. Soki élection est salamité. Tombe élection salami. Notre président que vous êtes obimité. Sikoyo okosalani Maman, yebisa ngai sikoyo. Maman ata wapi? Yoka réponse. Tosengi kimia boyoka réponse bokonzi. Azali wapi? Toyoki tosengi kimia bokonzi na koloba. Tosengi kimia. Balingina sala nini? Ata mwana ngako tuna na peuple balingina sala nini? Kimia na ina uka mama koloba. Bopa na kimia na ina uka mama. Soki maponami esalemité. Poser biso soit président Moussous. Donc, vous allez faire quoi pour nous? Kimia to yoka na nazo kape mama te. Malamu d'ici pour ces akoya il faut to bongama kwana manifestation ekoya toyokani ozonga na mandat na bino na kati na kimia zamba kati la bino merci mingi MLC, viva! MLC, viva! MLC, viva! Azai madame mwasi kolanda ete na makanisi. Toyokana. Opportunité otozwaka tobebisa yango te. Tozoya na réunion mpona kosolola malamu. Et soki bozwi occasion de poser question ya malamu. Poser la question ezanga tina bakanyonso poser oyoki masolo président apesi bino ya malamu. Est-ce que bokota na kati botuna mutuna ya malamu te? Oyo nyonso bilobela osalaka boye te. Soki bazala mituna te bolobi président toyoki yo tokopesa mituna epe président fédéral mitindela yo ngai nakoanalyse yango nakopesa ye akokolobela mituna nyonso motuna yango ngai nakopesa
Mami bling bling. Bofanda, s'il vous plaît, Bofanda. Allez-y, Mais comme on a la question, les plans qui n'ont pas de question, on a monté la télé, et quelqu'un, c'est une autre personne. Tovandi mokonzi alingi koloba tosala lombango po ke tozonga mpe bandako sécurité mosala na bino nde yango ya kozongisa bato sécurité bosala mosala na bino na ndenge ya kimia nyonso bandeko tovandi